Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, Bandeko Nangai. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois dans Chanabiso, Inès NM officiel. Bienvenue encore une fois Balandi Nabiso Yasika. Bienvenue encore une fois Balandi Nabiso Yakala, ya chaîne Nabiso. Inès NM officiel Bandeko Nangai. C'est tout un plaisir de vous revoir encore une fois sur notre chaîne Inès NM officielle. Alors, bandeko na ngai soki c'est mbala na ya liboso, tout comme si c'est toute la première fois ya kolanda Inès NM officielle, je vous prierai surtout de vous abonner. Abonnez-vous massivement, bandeko na ngai. Tango wana bosabonaka, bobosanaka pete, je m'excuse. Cliquez dans la notification malamu ya ngonga notification ezala à chaque fois que Inès NM officiel akobando publier vidéo ya sika bozala notifié bozanga bisote. Alors bandeko nanga 2026 oyo ngai selon ngai na omona ezo ya na moto eza makasi ane oyo bandeko na ngai. Sans plus tarder, eloko ememi biso epa na bino lelo eza dossier ya retour ya MG30. Bandeko na ngai biso nyonso, j'espère que très bien toyebi MG30. MG30 azali na ye artiste musical ya mboka na biso ya Congo. Abando yembela na ye kimokili et il fut un temps, elle s'est repentie et puis a changé. A komi yembela nzambe, a komi ya solo vraiment mwana ya nzambe bandeko na ngai. Alors ce 2026 azongi na ba émission koleka na ba interview kopesa ba vérité oyo asalaki na passé na nzela oyo ya miziki na ya bando yembelaki mokili. Alors elle nous a revenu plutôt na ba secret oyo bando partager kalaté, mais vu que elle est maintenant convertie, donc elle a le droit ya ko partager ba secret wana. Bandeko nanga, c'est pas nous qui les avons fondés, plutôt c'est elle-même oyo aizoloba biloko ye moko oyo asalaki. Bandeko na ngai moto epeli pona ba émission oyo asali ba interview oyo na biloko alobi namoni ba réaction ebele na ba interno boye na boye emati ekiti. Alobi na ye abandomela makila ya bato. Na ba coin oyo mama persona mama na biso chala mwana amemaki ye abandomela na ye ba makila ya bato babando participer plutôt na ba séance de moi de ba séance occulte na ba cimetière babando sala ba cérémonie. Alobi na ye surtout mama chala mwana amemaki ye quelque part oyo amataki na toro azwaki mbeli ya kati moto ya toro makila ebando kweya epuis abandomela makila wana ezalaki makila ya bato. Donc avant azongela nzambe abandomela makila ya bato. Bandeko na ngai de bongo ezalaka vraiment na musique ya mokili, donc makambo ezalaka bandeko na ngai biso to juger moto te parce que tozala kuna te. Alors tokoyo juger awa soki biso pe tomonaka likambo wana epe tosalaki yango, mais eza mutu oyo azalaki na kati ye moko moto atelemi te lokola kilelo ezalaka nganga mo boye akomi oleka na ba internet akomi oloba ba vérité ya bato baya epa na ye, mais mpo na ye eza ye moko aye koloba ba vérité na ye ya kala. Et mingi c'est parce que elle s'est convertie, elle ne plie de ce monde. Alors c'est la raison pour laquelle azoloba ba vérité wana.
aye na ba vérité ebele et surtout eloko nalingaki eza réaction na ye par rapport ya jeune leader ya jeune artiste na biso Zakalara parce que nayebi moto epeli mpo na ye mikolo oyo moto epeli pas possible bandeko na ngai comme je vous le disais donc ba vérité pas possible ba vérité ebimi oyo ye moko azoloba na monoko na ye moto aza ko wana ya kofonde te ye moko azoloba ndenge ya banomela makila ya bato makila ya banyama te plutôt ya bato lokola yo lokola ngai makila bandeko na ngai nzoto malili nzoto malili vraiment alors a réagir na ye concernant dossier ya Zakala ndenge auti kokufa baleki na ye ya mibali mibale aréagir au moins na point wana alobi kaka ndenge ezalaka bato ya mokili bajugaka kaka ata liwa ye na kinzela ya normal bato ya mokili bajugaka kaka et surtout soki bayebi na miziki na yo ndenge ezoyemba et surtout soki bamoni ndenge talent na yo ezoévolue donc kojuge wana ezalaka kaka mais alobi na ye te ke abolie bango ou bien ye moto abomaki bandeko na ye ya mibali te. Elle a juste réagi concernant et puis elle a dit que donc vie eza bongo ya moko bato bakufaka na nzela na bango kandi nayebisa bino ke bandeko na nga motu ya libela awa na mokili ya nzambe azalaka te biso tu tozaka bapassager toye kobeta nde tour na mokili oyo malgré tout ce que nous avons malgré tout ce que on est en train de faire il faut toyebaka ke na mokili oyo jour moko tokotika ngo kandi ndenge toyaki tokutaki bato kotika mpe bato na biloko ya mokili tokokende opema na biso c'est un peu ça ba vérité ebimi bandeko na ngai sinon je me demande à ce que donc na mokili wana musique na ya mokili ya musique profane donc de bongo ezalaka parce que motu oyo bazobimisa ba vérité oyo asa motu abimi na nani wana na miziki wana atiki yango pamba te mais plutôt azongeli nzambe aponi na ye nzela ya vérité aponi na ye nzela oyo ekomema ye esika ya bien sikoyo nga na obanga bandeko na ngai donc de bongo ezalaka na miziki ya mokili donc banyonso oyo toomona baomata baoya si rapidement mati donc bakotaka quelque part c'est pourquoi bandeko na ngai on a toujours dit tout ce qui brille n'est pas de l'or biso bato ya mokili biso bato ya nzambe tolingaka koenvie makasi fort bandeko na ngai alors toyebaka vraiment nini ezalaka derrière l'or qui est en train de briller biso tozala wana kaka koenvie tellement pasi tellement tosouffrir donc tomoni kaka motu mo boye na kuna azobriller déjà biso bango wana tokoma envie alors toyebi te secret wana ya nani wana ya eloko ke ezosala motu wana abriller toyebi yango te c'est pourquoi bandeko na nga koenviaka te okoki envie motu parce que aza na mbongo mais ye azoenvie yo pema oza nango azoenvie yo peu du cœur oza nango malgré oza mwa embrouillé na mwa bacrise na mwa moment ozotraverse mais na nsima azoenvie yo alors totikaka likambo wana koenvie bato parce que koenvie
eza eloko oyo memaka biso esika moko lobi après lobi tokomo regrete tala kaka. Tala kaka, ifale natikala ata na vie na ngai ya kala, tala kaka, ifale nasala ata boye, tala esika nakomi lelo. Vie ya facile, argent facile. Bandeko na nga, moko soki totala boye tovandi, tozoyoka bato ya boye lokola ba mege 30 baoleka lelo na ba internet, ba briller, basali ba carrière na bango, bayokami presque partout dans le monde. To bando envier bango te jusqu'à kilelo baozonga na ba internet, bazongeli nzambe, baobimisa ba secret ya boye. Que ça puisse aussi nous enseigner un peu bandeko na ngai. Naoloba eloko wana te ke nao juger ba oyo bana miziki ya mokili ke bana banzela mabe te. Mais tomona tozoyoka bandeko na nga ka ndenge mege 30 auti na abimi na ye na ba internet ko bimisa ba secret boye parce que ayebi lelo internet lelo atosali video moke boye na ndako na yo postango sur internet mokili mobimba komona ngo. Alors, émission wana vandaki na plateau ayebaki que ça a circulé partout dans le monde. Et ce qui est dans la musique profane, c'est qui est dans la musique religieuse aussi, bango tout bakota la bakoyoka. Ayebaki que ça s'est passé ainsi. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par là, bandeko nangai? To fongola moi matoi. Toyo kaka. Et puis totala kapeli boso kuna soki totala vraiment makasi. Parce que ceux qui tozo ka makambo boye que ça nous enseigne un peu bandeko na ngai. Musique mo vio to salaka ici la kawate il faut toyebaka ke pe lobby après liwa vie mosusu ezalaka. Bandeko na ngai. Alors toyebaka ko gérer ba problème na biso to anango. Toyebaka ko gérer ba situation toza nango kilelo. Toyebaka vraiment c'est vraiment important et nécessaire. Toyebaka ko gérer yango. Bandeko na nga problème yaka esilaka. Le problème oyo ezalaka libela ezalaka te malgré ba circonstances ozoleka. Yeba ke lobby après lobby ekoleka. Oko vivre vie. Porte moko boye kofungwama. Kande na oyebisa bino bandeko na nga c'est très important. Parce que nga na obanga na komi obanga personnellement na ba secret ya bongo. Et puis ceux qui tolandi boye mais j'ai 30 ans moto a liboso te oyo abimi na musique ya mokili azongeli nzambe puis akomi loba ba vérité ya boye. Moto a liboso te. Ebele bazali na monde ya musique ya monde ya mokili ezala ba artiste ezala bato bazalaka na ba instrument bayaka kaka na ba information ya boye. Mais tellement biso bato ya mokili toyokaka te tolingaka kaka biso pe tomona likambo wana na misu na biso toyoka na misu na biso nde lobi tokomo regrete. Be yango tozoyoka tomona bandeko na nga tofongola misu. Vie eza bongo bandeko na nga, vie eza bongo. Vie eza moko échec ya mutu kingani. Yo moko oyebi omoni yango yo pe o apprendre moi eloko mo boye na échec ya ndeko mutu ya ndeko mususu omoni ndenge asali wana shit wana yo pe aider yo na nzela na ndenge otambola. C'est un peu ça bandeko na ngai. Tozala kaka po kaka parce que toyebi lelo bato ebele ba se retrouver surtout na nzela ya musique. Va vivre bien, mais derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe, bandeko na ngai? Quand ndenge ye moko Jibe Mpiana papa Chiral kaka alobaki, il n'y a pas le succès sans sacrifice. Ana ezali ka en passant. Quand nde na yebisa bino. Alors,
tofungola matoi bandeko na ngai, tofungola matoi. Nzambe asalaki biso ngolu. Ezala mosusu baza bayokaka te, mais yo Nzambe asali yo ngolu. Oyokaka omona kozomona et puis ozoyoka biloko boye. Alors pourquoi précipiter dans la vie? Pourquoi précipiter? Pourquoi se précipiter? Alors que tu sais bien que malgré tout ce que l'on de se précipiter, de chercher à être milliardaire, millionnaire, je donc, toyebaka ba choix na biso. Ba choix autozala to sala lelo parce que lobby ba choix on de ko juger biso. Lelo peut-être que sala parce que presque 50% à 100% bato mokili ya mboka ya mondo yo basali yango okozala moto ali boso te. Mais longa na koyebisa o faire en sorte que ozala parmi te bato wana jour wana okomo regretter. Bandeko na ngai. Donc il faut savoir de faire de bons choix. Demain après demain, que tu puisses pas regretter, mais que tu puisses dire oh non, ba choix on a salaki kala, ezali ba choix ya bien tala lelo na ope manangana ampe tala lelo nazo sikoyo kwa profiter ba choix ya bien on a salaki na au passé. Kande na ebisa bino parce que moi personnellement en voyant notre sœur mais j'ai 30 les succès qu'elle avait. Elle a collaboré avec des grands artistes. Il y a Mboka Nabiso, Poupa, Yomoko Aigle, Torkos. Fali ba performance, na ba showcase, sebele, leli si bato, yoki si bato, et sengomo boy pas possible. Mais botala ba retour a boy, moko efongola biso misu. Quand biso toza kaka ba mususu baloba non bino boloba kaka boyeke baka biloko bolobaka te, mais demain ou après demain bandeko na nga vous me donnerez raison. Oui c'est vrai toloba lobaka boko cité toloba lobaka mais maloba o lobby ebele bakopesa biso raison quand ndenge ezala bandeko na nga. Donc tozalaka wana kaka envier te, totala to apprécier, to encourager, mais pas envier. Parce que même la Bible refuse cela, de ne pas envier ce que les autres ont. Bandeko na ngai. Donc eza bongo. Kane no ebisa bino ke réaction wana réagira ki pour un artiste na biso Zakalara, jeune leader, ba jeune mo boy ba obeta loboko vraiment na poitrine, ba capable kandenge annonce date na un nouveau casino bandeko na nga. C'est un jeune courageux, c'est un jeune talentueux, c'est un jeune apprécié. Alors na liwa ya bandeko na ya mibali wana alobi très bien intelligemment que ça peut arriver musicalement. Et puis le bon ko salinga bien alobi nini te. Depuis qu'elle s'est convertie, ba ebele ba bando kabela e bala ba kabela e lisusu te. Pourquoi? On a dossier point d'interrogation. Mais c'est pas parce qu'alobi que ba kabola e soute que ba msu ba kabote. Elle a bien dit que Ezaba Msusu au Bakabela Kaye, mais belé la majorité, si on peut dire dans ce sens, Bakabela et Susu Mikete. Pourquoi? C'est parce qu'elle s'est convertie à Longo Mokili, à Komi Yanzambende, Bakomi Kabola et les soute. Pourquoi? On a un point d'interrogation parce qu'il y a une confirmation de Yalikamboana. Alors, c'était juste en passant que moi, on a soulevé moi point wana. Mais en dehors de tout ça, ça ne me concerne pas. Voilà, c'est un peu ça, bande konangai. Donc,
toyeba kogérer basentiment, toyeba kogérer ya moko bastress, toyeba kogérer ya moko basituation oyo toza nango. Parce eza libela te, eza éternellement te, eloko nyonso yaka esilaka. Voilà, c'est un peu ça. Bandeko na nga kande bolandela biso, bobosanaka pe te kosabone. Abonnez-vous massivement. Et puis bobosanaka pe te cliquer na ngonga wana notification. Malamu ngonga notification eza à chaque fois que Inès NM officiel a bando publier tout ko poster vidéo ya sika. Bozala moi vi connecter, bozala moi notifier, bozanga biso te. Parce que pas na biso ezanga raté dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo. Alors, quand go botala biso ka pambo leki, lelo talo leki. Ozanga biso bandeko na ngai. Surtout ça molobeli donc news ezanga te pa na biso. Voilà, c'est un peu ça bandeko na ngai. Tokomi na suka ya vidéo na biso, tout comme émission na biso. Merci beaucoup pour na olanda biso ko toi na bina kolanda biso. Merci encore une fois bandeko na ngai et surtout bye et à la prochaine.